topesi bino mbote bandi organiser Congo partout nous à travers le monde. Je suis la Maman Africa. Nous allons à Nassi vraiment batondi batubaza inconsolable comme on appelle ça loi ya maman olangi après enterrement ya mobile na salama ki bongo samedi le mokolo ya lobby na 23h maman olenga asili kokufa biso asali crise vraiment akoki kosupporter penza liwa ya mobali na ye te akoli ensemble bafandi batemps mingi ensemble donc ezalaki juste après na jour ya jour ya matanga maman olenga azalaki sur place te azalaki penza wana na place ya funérailles te mais après enterrement nde akende kotala tombo ya mobali na ye wape epai après quelques jours akoki penza kosupporter choc. On a été ma chère, tu peux venir. Mais nous voulons juste vous montrer ce qui se passe vraiment ici à la 17e. Ça fait mal, la caméra, autorisé la presse, mais nous les faisons quand même pour vous montrer ce qui se passe ici. Ça fait vraiment mal ici. Na si femme si la 17e bato belé maman olengi ba encadrer bato belé couple on est encadré ba église et belé vraiment beaucoup na penza ndenge nini batonzi awa. Vraiment je tiens à vous remercier bino bozu biso penza bapu pour l'émission à travers le monde penza awa merci de Jean Claire merci.